Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Oh mon Dieu, eza pasi pe mawa na mokilo ya Nzambe. Mutu nyonso asekisaka yo, eza mutu nyonso alingako te. Eza mutu musu bozane close. Yeka nde Judas Iscariot. Na mokilo nde totambola, okoza obundi na vie na yo. Obundi na carrière na yo. Okomi na niveau mo bokomi star. Okomi na niveau mo benzamba pambolo komi na mbongo ebele. Mais il faut yeba qu'il y a des gens oyo tongo midi pourquoi ala lakate motema neza laka ya kovimba ke yo mabe komela yo. Que yo eloko moko donc okweya ozonga zéro. Il y a de ces gens hein. Et on a mon kilo il faut to senga ka protection en Zambie. Okoza star, okoza na mbongo, okoza vie échangea, mais na batu musu balingaka, ozonga ka ndongo zalaki. Il faut prier. Qu'est-ce qui est arrivé à notre comédien Mobalia Aminata? Aminata son père Mobali ne Mabidi. Toebi Mabidi nga kuna découvrir depuis ba komo tambola na Jérémie bazo sala basala dynastie na bango wana. Na yebele nde a partir ya wana. Na zwe ba jour moko boye. To kenda sala pub moko boye ya Ecobank wana na 2022 na kenda kikin. To zala ki wana ba Mabidi, ba Cardozo, to sala pub moko boye nga pe na zaka na pub wana. Na mona ka pe wana to pesani ba mboto, il est très gentil. To mona mingi comment est-ce qu'on travaille parce que ba gago to mona ka o gago gag mais c'est un travail hein, ba tournage wana c'est un travail et puis ça ka énergie makasi. Muto abundi na vie na ye. Abundi lelo ata po bat ba ye ba reconnaître Mabidi. Aza mobali ya bato responsable mais azon dima a jouer qui PD. A jouer ne la jouer ka wana le roi mutu moko soki ndenge nini. Nyonso na c'est pour avoir de l'argent. Pour na za quand même na succès, ça quand même na valeur. Mais bato amité mama bela mokilo. Qu'est-ce qui s'est passé bandeko? Ndeko na biso Mabidi ana passe. Nani a cause à motema mabeti na niveau yo? Qui peut faire ça? Nani a cause à latina niveau a choqué Muninga avant sa Muninga na sebandeko. Qu'est-ce qui est arrivé à notre artiste comédien? Alors, ceux qui n'ont s'abonné, n'hésite pas surtout de le faire. Quand tu as s'abonner, au cliquer na cloche à notification, au partager vidéo, il y a juste pour nous encourager biso to avancer. OK? C'est votre humble servante anti-bibiche bobengangai anti-bibiche Mbombo plasma et ko salanga vrai kitoko machi ya mumenu. Donc cela veut dire makila ya mino do batunanga ya kati donc bino communauté nanga boza famille nangai ba abonné nanga na benga ya bino machi amumeno. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à notre star? Oui, c'est une star hein parce que au côté pas Jérémie kuna au côté pas ya chaîne moko na bosani kombo nango donc aza vraiment reconnu et surtout Aminata ba jouaka trop yena mwasi na mobile ba jouaka na Jérémie bandeko ndeko na biso Mabidi ba bwakeli ye mbaso boto na mbaso ngo wapi mbaso ngo bandeko muto wana sali bongo na ebité ba bwakeli mbaso na ndenga sima wana eza ba rumeur o biso tozoyoka tomoni na moni yango na ba réseaux sociaux. Je me suis dit eza chaîne à news, chaîne actualité, ici on parle de tout le monde, pourquoi pas tout le bel sujet oh eza très intéressant malgré ça sujet moko ça choque eza sujet moko sensible, pourquoi pas tout le belango bandeko onga na yoki ba bwakeli mbaso jusque là moto bwakeli mbaso ayebani te mais mbaso yango pe wapi na sima na biso
na sima place basalaka grand besoin ata bino moko ça fait mal na ina yeba est-ce que c'est réellement le mbaso parce que boyebi na biloko ya bongo hémorroïde pe ebomaka hémorroïde pe ezalaka bongo ozomona ke non na sima ezosala pasi mponga na yebi ke non eza na motu moko akufaka na hémorroïde il y a d'autres ekomaka ntina niveau ya kobima ebimisa oyo babengaka musomba nayebi te soki boyebi yango nayebi te musomba ngo na français babengaka yango nini ezalaka bongo donc okoka kutu kofanda te donc esalaka mpasi soki obandi kosala mpasi awa bamosusu bakendaka bakataka bango yango bamosusu bamelaka bakisi ya bokoko ezozonga nga nayebi naza na copine moko abela yango mpe makasi akokaka mpasi nazoyoka mpasi ozoyoka lokola na nsima ezobenda nazoyoka lokola ezovimba ezalaka bongo hémorroïde mpe esalaka bongo mais oyo nga nayebi eza bongo eza misusu mpe ezalaka mpe infection wana na tuni na meki mpe kose renseigner kotuna bato mpo bato mosusu babike non misusu mpe esalaka infection omona soki infection eza koyoka lokola pota ozoyoka lokola evimbi makasi nga nayebi ezalaka mpe pota libongo soki ekomi aigu esalaka mpe bongo motu mpe omona akoma ntina niveau ke baopere ye esalaka bongo mais soki eza maladie hémorroïde, il n'y a pas de problème. Il peut se faire soigner. Bako pesi bakisi ya mundele, ya meli, et bako sa ele pe bakisi ya boko kwa komela, c'est une bonne chose. Alors, soki ezambaso, tozo na hypothèse ke ezambaso. Bandeko, omoni na monde à théâtre, hein? Nalingato solo la nabina parce que ici il y a des abonnés sages et intelligents. Dans le bara sage et intelligent parce que intelligent plutôt. La sagesse et l'intelligence ezali deux choses différentes. Ezanenge morote. Mutumso akoza très intelligent mais sagesse asa nangote. Mais ce awa nazarana famille obaza mayele pe na boanya. Boyebi na monde à théâtre tomoni ezana bato basala succès na kala bayoka na lisusu te. Il y a de ces gens basala succès na kala tilo ba na succès. Il y a de ces gens oyo babimika lelo mbamo bakomi na succès comme ba Mabidi ba catégorie na bona ba Jérémy ba Aminata. Oui basala na bango théâtre na surtout basala na plus de 15 ans ya métier oyo neti biso boye neti nga personnellement nayebi bango kala mingi te nayebi bango ba ne passé toko loba ba ne passé bazala na bango basala musame ko sa succès ke bato bayeba to bando lobela bango pe boye na ba émission donc eza kala mingi te onga nayebi bango. Alors na monde oyo ya théâtre eza na ba réalité ebele ba boakela na ba maladie ba chela na ba poison basala na mabe. Quand dans le monde de théâtre, dans le monde, il y a de ces gens qui bakendaka pa banganga kozwa kisi pona balobela yo okomana succès. Il y a beaucoup de réalité. Alors, ceux qui ont eu ça comédien, au moni ke mikolo wana ezaton na yo parce que ezarbongo na monde oyo ya comédie ya ba comédien na biso au mona eza na époque moko boye mutu moko boye a régner. Bazo benga ye na ba film nyonso ye na ye au moins après un certain temps ouf ba benga ke lisusu te au moins ba ko benga mais ya moko eza bongo au moins mutu moko ba série wana ye na ya renyaka après quelque temps ekiti eza bongo to bike ba msusu eza encore normal atie lo sambo liboso zamba tombolie esali ke amati. Mais ba misusu na monde à théâtre oyo bakendaka basokola bango wana il faut koyeba po bango mo ndeka ba yela biso makambo to yebi bino bokenda basokola bino epa mama moko azala kuna kota mokali to yebi. Alors wana ezakika juste parenthèse nengana loba nini par rapport à sujet na biso oya Mabidi tomoni abundi na carrière ne tomona kande na lobi tomona bango batunaka presque chaque jour na ba Jérémy basalaka dynastie na bango. Ton nombre de bandes tourner chaque jour, c'est normal à un succès rapide, c'est normal à se retrouver na epepo o bazo salawana bazo bosser. Ozo compose. Et ça na mutu mususu a vivaka na faveur. A sala ne forte, mais au monde que non a ozwa na facilité.
Mais il y a d'autres gens dans la vie, azo bosser, à travailler, donc on sentit que non, le lot soit pas moi, mais ils ont fruit à travailler naïe. Mais tout le monde a ba mabidi. Ba Aminata wana moi c'était chaque jour. Aminata na mobile mais chaque jour mon bango ba pièce ka c'est que pas Jérémie wana ba tournaka chaque jour 5 épisodes. Ou bien ba gag na bango ba sala ba 5 ba 6 par jour. Ya boye. Muto bato nzamba tombolier. Aoza ngata moi $50 te, aoza moi $100 te. Le lot bato motema mabe OK au bois qu'il a embasso. Tous waka hypothèse wana ke ezambasso. Pourquoi? Si vous avez un peu de l'embassement, au moins, on a un tout autour de ye. Or, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais au moins, dans le monde de théâtre, Kindo, Keza, Makasi, jalousie, Eza Makasi, qui c'est ça Makasi? Vie de loin, combien de personnes dans le monde de théâtre ont été bambasu? Maman paie la couture victime. Il y a écoute déjà bazaka so ba fanté comme moi une année 2 ans pour allez zoya yo il faut zora kira après 2 ans 3 ans basu. Okomona pe kaka ezaka bato bazaka tout autour na bango entre eux ba bois kel na bambasu. Mabi du courage. Nzamba pesa o makasi soki ezambasu réellement ezambasu ya sima muto asali bongo. Yo il faut tambola na l'église nanzela banganga te tambola na l'église nzamba lola ala kisayo atana bazela ba prophétie mutu wana oyeba ye o éviter ye à cause apeka mutu aza tout autour na yo à cause la mutu a famille à cause la mutu a quartier po mbasu wana c'est la sorcellerie mbasu eza fruit ya kimotema mabe mbasu eza fruit ya jalousie so mutu babwa kele mbasu c'est que eza mutu mo ba yini. En fait, mutumoko aina yo don yepo na ye akoboma yo parce que ce mutu aboki lombasu c'est déjà la personne qui veut ta mort. Ezana mutu oyo azana posa a finir yo po mbasu bomaka ngana bi ezana bato belé ba kufa na mbasu bato be ba kufa na mbasu ngana bi papa na biso moko ba boki la mbasu en 1900 ezaki na 96 ba 98 babwakela rembasu na musala po ba masaka e poste biso to souffrir talaka papa osala te bino botanga papa oke musala ndeni tala mbasu nebi ke baluba babenga ngo nteta mbasu ko kombo na soki na Kikongo mais na chiluba babenga ngo nteta ezaka lokwa mo buto moko kaka mukusa soko kwanzi boy ebimisi ka mai wane soka mai wane bimi pia esili e komo panza ne sali pota papa sala 1 année et demie. Mbasu wana pote kita ekitaka pe rapidement te so mutu abwaki lo mbasu eza alingi yo te afandisho parce que soki likolo eza na problème otambola te ata liboko ata te bato motema mi bana mokilo yo yango ne faites pas confiance à tout le monde toyebi mitema bato te. Il y a d'autres personnes to solo la kana bango to seka kana bango to benga bango bandeko ba ami mais na mitema balinga ba mona biso kana ba situation o to souffrir ka ensemble soki mutu amonyo omati yeba ke okoyeba pe na elongité soki mutu na monyo omati a osala tout il y a des niveaux ya ki motema mabe eza bato motema mabe mosusu esuka ka ao inoka o souhaiter o mabe mais il y a des niveaux ya motema mabe il y a za capable à coacher le poison il y a za capable à tina ba bandi ba sala yo donc mitema mabe eza na niveau kindoki eza na niveau. Tala sikonde kona biso oyo babwakeli ye mbasu pe mbasi ya nini ya cimenterie bandeko wana eza po afanda to alalaka tolona c'est pourquoi tous waka hypothèse wana que non eza ba infection te ou bien eza pota libumu te eza mbasu douleur ya mbasu oh mais nga no mane papa na biso ya paix à son âme da bando ko souffrir avec akufa na mbasu te ayako kufa après des années après ba ne akufa na maladie mususu bandeko nanga papa nanga kuna lobanga papa nanga kufa na poison eza nini fruit ya motema mabe ya liboso na babwakela mbasu na musala na ba 98 ba 97 98 mbasu une année afana na ndako suka nango fait mission ba ya coacher de poison yango nga lingo pesa confiance c'est pas n'importe qui te pour na mauvais souvenir siko poison ba tshela ka ezaki ya makasi
donc poison et comme aussi ça tina moi les pindiens mikuwa donc on senti na mikuwa o ndenge za na kati ya mikuwa on senti makile za na kati siko makile za te donc poison na ekausa et comme aussi ça ka makila et mais la et comme ka biso nyonso ba benda biso ba makila tellement to ba groupe o ba benda biso makila pas perfuser pas parce que ça makila makasi OK ba bendio pour ba ça ba transfuser pour nini poison les aki makasi après quelques temps ils donc c'est comme une longue histoire ndaya kokufa soki moto akomi ntina niveau rosalo bongo eza kimotema mabe yango na mokili bandeko il faut toujours toyebisaka nzambe atinda biso donc atindela biso bato malamu o bakoza tout autour na biso nzambe soki moto wana za mabe soki ana intention mabe nzambe s'il te plaît kimisa pembeni nanga nzambe tcha contre-temps tcha kale pour mutu wana soki o vivre na démon eza différent mutu obundisa yo na musika na mutu azobundisa yo oza pembeni c'est différent pour mutu ayebi yo bien aza tout autour na yo ayebi ke anti bibiche hero ake shop anti bibiche hero ana ndako anti bibiche lobby aobima boy anti bibiche donc ayebi déjà programme na yo everything osala ayebi ke na cause na oza na temps na autant ayebi ba relation ayebi nyonso oyo akobomo facilement yango moni mikolo bato bakomi otimbela abi a préféré bakamune agarda ngoye moko ou bien akoza na mutu na confiance sur mobile na soit mwasi na ye mikolo koma na ngo bon bato musu akoma kuna mobile même a bombele surtout so aza mobile mabe to mwasi mabe a bombele a préféré akufa na motema parce que bato nyonso za bon tout toyebi te eza na mutu mususu alinga kaka amona nde bo souffrir ensemble e camarade nanga parce que onyoka banzamba opambola ngai soko jour nzamba kopambola bino nzamba pambola bato nyonso nzela moko te bokoza bobotami libu moko mapasa mais nzamba opambola bino nzela moko te bobala nzela moko te donc makambo bando zala nzela moko te c'est ça il faut kosenga nzambe surtout dans le monde de la comédie na monde ba star po eza différent na mutu oyo par exemple asala business ne personnel eza différent eza ko ngai nde na osaba émission na ngai boye nazanga na ndako na fandi eza différent na bango bato bakendaka tournage chaque jour ba na tournage chaque jour ba okuta na bato chaque jour bazaka na ba regroupement il faut zaka na bato sur place à bongo place bato baza facilité za ko salo mabe okozala otelemi OK par exemple ko sala loko moko otiki loko otiki vert par exemple ou bien OK changer te la map pona nini moto ana facilité osalo mabe pona nini anytime bo ana mouvement siko bino bato bo sala ba biloko wana il faut qu'on soit très prudent zana prudent zana moto azana confiance obi ke note bilamba langa tournage simbelanga wana mutu moko a confiance vers nangai ya komela ozala ka osimbe donc il faut ozala bongo ozala très prudent parce que okosekisa mutu moyebi te combien de personnes no batila ba poison kana monde théâtre vide longo to koloba te ye kutunde ba sakana na ena mbaso koloba te alors na biloko a bongo il faut qu'on soit toujours prudent ko prier penzambe mutu nyonso na vie a se planer élévation na yote wana il faut ko yebango yozo sepela osa succès oyebi nanyo atalaka yo oyebi nanyo like ka vidéo na yo surtout biso tozala ba abonné bo omonaka na komi na ba abonné belé hein nzambe 20 000 abonnés quand même c'est bon mais na 20 000 abonnés il y a des sorciers o ba s'abonner na chaîne azo linga monaka mabeya azo luka monoka na sangwa mabe esa bato muso fandaka soka yoko ka eloko mabe komelio nde akomela yo bino monaka te ezala ba mi mususu amoni oposter eloko po alai akolike te mais jour kwa komona ke mabe koela yo obenga na yo kiboye ninyo boye komelio souci mais a bien à poster te a commenter ta like te donc il y a de ces gens alinga amonoka souffrir bola muna yo epesa ke kanda yango il faut avoir prudence courage Aminata courage avec ton mari na yebi ke nzamba ko sunga bino parce que nouvelle eza ya passe et pesi passe
mutoyo azwaka abwakela mutu mbaso kote mutu asalaka ba besoin na siko soka za poso asala ba besoin osa ndeni c'est impossible moi c'est que bandoliete c'est impossible donc nomona kana mbinga mobali wa ndenga za na munene na ye ndenga zalaka wana nomona ka po ya boye okofanda ozaka na position ya kolala to ya kotengama olala te nomona ka douleur wana nomona ka comment ça fait mal Zamba sunga bino vraiment Zamba sunga parce que na musala obo sala donc obligatoirement tu auras toujours besoin des gens okozaka na besoin ya mutu oyo en fait ozaka na musala na bino okozaka besoin ya batu pour na ba tournage vous avez besoin de se déplacer okozaka besoin ya kosala ba mouvement mais mutu aza pembeni na yo okoyeba te monde ya théâtre o batu bakufa ebele batu babwaka na bambaso ebele mais il faut toujours kosenga nzambe po okoza mutu pe ochipe mutu a confiance oke mutu wana pe aza mutu yo ozokanisa te au-delà de tout tochaka nzambe liboso mutu musu akoya pe na poison boye sokoza na nzamba akoya na poison boye omona pe raté achepete amelia oyo mo tomona na ba vidéo ba TikTok mutu musu akoza na projet ye vraiment na kosale mabe omona boye nzamba confondre ye Zamba sunga minata courage tout le monde qui toujours bas dio na na mobile na ye ba travailler toujours together na mobile na ye tout le monde a ba tournage bazo travailler comme des amis nyonso ezaka ba luka mbongo ba na posa mbongo ba to ba uti na ba famille bien te to uti na ba famille moko boto débrouiller ba famille ba riche te soko moni muto azo bunda na ye azo kauka moi makasi ya Congo wana osa ba tournage ne akangisa mbongo na ye azokangisa mbongo na ye aza peut-être na bana aza peut-être na famille mwa mbongo azwaka wana ata bambongo bazwaka wana esungaka bambongo bazwaka wana ezosunga ezoede sikoyo mutu aboye aza responsable aza na mwasi aza pe peut-être na bana na famille oyo bayebi ke ya na biso star ya mabidi baso penge osengi mwa $10 boye azanga ata apesaka yosko ya obokela ngambaso nzambe nga mutu aboye retour à l'expéditeur moni ya yo mbaso nzamba kozongisa yawe kozala partout yawe kozala place nyonso badusu ezali excusez nga le terme place nyonso badusu ezali ya yo mbaso kokende place nyonso na liboso na sima na matoi na munoko na misu na mapeka na partout ya yo mbaso kozala ya ndenge wana bato mosu balinga bato na vite Tellement muto aosalo pe boye muto aza na niveau kobwakela mbaso so muto abwakela mbaso aza motema mabe aza sorcier aza ta mutu oyo ya kosolisa te mais tosambelaka au-delà de tout nzamba sunga biso po tobimaka boye totambolaka toyebi okende boye pia onyati eloko okoyeba ndenge nini yango au-delà de tout avant de réveiller le matin il faut toujours sanctifier biloko zolia nzelo otambola il faut toujours demander la protection de Dieu na nzelo otambola na everything tozo sala il faut ka tochaka nzambe liboso po il y a d'autres choses nzamba bundela rabiso soki totalaka o nzamba ba combat o nzamba bundela rabiso mais tofanda betolobi Seigneur merci Seigneur merci toza kuna maloba oyebisa nzambe te parce que ça na batu mususu kande na fandi na ngabwenga anti-bibiche na fandi boye mais eza na mutu azolaka ye vraiment komona ye tokotala soka kobonga ye tokotala yo lali no pongi ozo ronfler mais eza na mutu musu butu mo bazolala te ye azo popolelo ka maputa ao kitolo ka pantala azoloka yo mais siko ye wana olali ozo ronfler aussi li otali film osali soki théâtre soki okoti TikTok oki Instagram ozongi boye otali allez ofandi boye olali ozo ronfler tongo elamuki o tongo etani osokoli mai obimi sans pour autant osambela. Est-ce que ozo yeba ke loko ni ba bongiselo bango balala kate bandoki balala kate bango butu nyonso bazolokaka akomona balembaka oyiki bandoki bazaka très fort bango akotika te yeti akomona yo o échoué mais biso bana nzambe osambelaka des jours na keneke église mama mikoleze be na kokende mais muto azoloka yo akolemba te soki jeune est-ce que boyebi ke bandoki basala bato ba jeune quand biso to sala ba jeune ko okoto sali jeune pour dans les kambu na yo des sorciers aussi font ça basala kango au-delà de tout
tosambela kaka, au-delà de tout. Au-delà de tout. Merci beaucoup, je vous aime bien. C'était là la vôtre anti-bibiche. Nalingi bino ya trop, bino bat vous aura toujours abonné. En tout cas, bon hésitez à liker, à commenter, vous informer, c'est mon souci majeur. Alors, partagez la vidéo, aimez et commentez. Je vous aime bien, je vous adore et je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission. Si vous avez aimé, commentez, likez, bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.